l'anti japonais tout le monde qui va décorer Wenge va décorer Jubenawera et ça la code d'abord ni comment qui va décorer bon par rapport à l'histoire ya Wenge 84 biso de si va décorer biso de akala ko fait le milieu déjà ça va mérite déjà banda kala on point mon compte ça va ministère tout Afrique bango tam situation na sima orchestre na bango na ne basangana ki mais ça orchestre banda histoire babanda ngo bango nyoso Wenge 84 siko point ni ba pesi bango nyoso tout ko fait le milieu pas ko ya makambe mesika wana te niveau na eza wana te aye manze moni ko fait le milieu beta ka chacho kuna bango bana makambu na bango ya ba gospel na bango ba beta siko ndeni ko fait le milieu ya manze mona bango ba beta loko mote ko fait le milieu bana niveau ta ko longwa bana ko na ke stade marti ya okene osala nini brillante to komi wapi to moni komba vie moni masolonga no ne to moni komba vie après 15 minutes limo lisusu est-ce muto apesa ki Koffi Olomide rapport bien muto ayela ke ba image wana averfia kite doza wa to no mona kaka biso tu na Congo mobimba awa na Congo mobimba même ba misetu ya Afrique to na mona kaka ke étoile mo ezala ba américain basala na Hollywood kuna basala makamu na bango so basali azuma mbongo nae ala mafoli nae mo banini apesi mbongo nae basali basali makamu na baba cérémonie na baba bimiseli ba pesi ba tie étoile on comprend mais fani mo ka fana kanini États-Unis eza confité ona ipo ni tieni mo sakimaye tunaye yo so mona déjà mongol yo mona déjà mongol sankara déjà yo mona ina ala sa moi sina TV yo bongo na saka Ola za mutia mabe na ndenge ni ya bosani omoni bilamba ya Koffi lakisaka il est ça par rapport à omona yango te la ba clip ndeti ni otala ba clip ba noelité banokia se bango bana bilamba minene na zona tabia zone kaneka bandola te bilamba Koffi Olomide l'anglais la japonais le bana en vérité bana monde on te bayeba papa we manon kuta yebi Koffi Olomide événement moko ça wana te événement ça ndenge ni neti fala ko beta wana ndese événement. Et voilà, bonjour, bonsoir, Nababoni, sur cleboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours quand on a pour nommer Nabino. Actualité, news, c'est Zaranatara pour nommer Nabino. Rien que la vérité à l'écouter les craqués. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Madame Pichou Mangaï. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, tonton de la nation. Je dis encore bonjour, la Bino Swolingaka Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse, Nazaranga Moko. Pour nous remettre la bino actualité bien sûr na terrain balobi abonnez-vous massivement à cleboa.com. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi Kissinger Antoine Monayolo Nakata Moscou. Je dis encore bonjour à toi aujourd'hui les jeunes Porba maître du judoka Nakata France. Aujourd'hui dans les news de Joyce en tout cas nous allons à mon côté. Je reçois pour vous par rapport à l'actualité, par rapport à Kenda Kezonga qui je reçois pour vous Landry na kati émission na biso lelo na kati na Landry po bato belé bo se poser na ba question Landry o wapi ayambi voilà Steve Fongole na caméra Landry japonais bonjour. Ouais, bonjour. Boni. Ngami mingi avo bana na follow ba ndeke Landry japonais DSP soda libindi moko Koffi Olomide. Pardon. Landry japonais DSP soda libindi moko Koffi Olomide. Soda nini? Soda DSP libindi moko. Oh. Moi là pour le son amour vous êtes pas dit là vraiment ta caméra bana mon. Non bandela ko ba tu desi ba comprendre que Landry japonais soda DSP libindi moko Koffi Olomide. Yo soda Koffi Olomide Landry japonais ye. Ya zaka na nini moko. Yo ebi biso to ba soda kala. To soda ngana soda DSP. Voilà. Ba soda DSP bi bango ba na one. Donc biso ba Landry japonais na sabu Landry japonais soda DSP libindi moko. OK voilà Landry japonais le lo vraiment to lukato yeba. Landry japonais et là on est ça que longwa quartier là ta. Na longwa quartier la tête. Na longwa quartier la tête ngamo ndi muna pemaka. OK. Na pemaka ngamo na kinaka makamu. Na ko kama mutina ndeni. Par rapport au yara obwaka ni moko kenda na. Biso to koka makamu yanga fana bana ko bana na pesi na mbota trop.
la pesi na mbota to na ye moko Koffi Olomide mo pa mo kondi mikolo ba bengi le fi agua. OK. Donc agua ça na portugais za mai. Donc soko boyo ko sukola yi. So bo sukola ko lambela yi. So bo lambela yi donc au sala au nyote sengeli mai senga. La pesi Steve na caméra na pesi mbota to. La pesi madame Julie Lubaki. La pesi ba tout balinga na quartier la terre mobimba. De ba mbota to na ye mo na Koffi Olomide quoi. Ngala ndi japonais so na pemaka nanga. Et c'est là que yebi ma musala tout salaka et mon ndenge singa rapena pe makananga lakini mo ba voyage nanga mo libanda voilà après singi nango kena zonga yango ngala ndi japonais ko de retour yango OK l'entrée japonais retour na kati ya Congo na kati ya quartier latin to kada ba biloko yo sala na quartier latin ouais c'est pel sabana nyoso monde entier oh ngalongi timati yo mona ngote kasi boko ba yo kakeza yo longi tima na lo ba ba mona longi tima mona ndi na ya Mopo wa sala fier. O mona ngote. Wana lelo to mona ngo pepa maestro Fabregas lelo ko wana tu ba copia ngo. Ngamo kolo dance ngayo nde kolo dance landi japonais de kolo dance ngayo. Wana to mona kana tu ba copia. Et ça ko d'abord deni la roba no mona ke danse na yo bimisa sera longitima. Je me rappelle so Steve azala na Ajni. Na oye ba teza na Ajni Steve parce que lelo na ki lelo dans wana ezonga ça ko d'abord deni. Et ça la nga plaisir à ma casse. Et là, on que tout va continuer. Tout va sala ngo. Ya omoni nge sala nga pe bien. Donc na mona ba to continuer ngo das na. Moi qui ça écrit wana vous message. Amo pa wa sala fier ngo ngote. Amo pa wa sala fier. Mama sala fier nga mona yi. Danser na ebisao. Kini kuyute ningisa monde entier. Après mon pa wa sala fier la. Après mon pa wa sala fier ba bilo rebelle ça wana. Mambo ça c'est belé wana. C'est peu nous expliquer biso pas baté belé ba ba tune ba yeba ka mingi ça ga. Longitima voilà. O ba tumi ba bi ke travail yo biso to salaki et ça longitima. OK, l'entrée japonais ni ça là que au paiement OK ba voyage na parce que yo yebi que au sel loko ekanga ti lelo bat babina ngo. Yango na biso tshelo na loko ezaka na tana ngo. Na mona pe ba ka voyage na ngamo ko pe yaki fala sa makambo na ngamo privé. Yango moni senga ki kilandi japonais pas déplacer na mboka. Yango na déplacer makambo na nga pe na zongi siko mboka. OK voilà. Donc wa mingi to beta nika masolo ndenge yango ya na makambo osali so no beta ki obo ite po nga kile makambo na nga privé. Na kile makambo musique ite, na kile pe makambo niti na kile makambo oya ngamo ko privé. Pour la tonne six makamnanga yango siko na zongi de retour. OK voilà. La japonais ya sala 10 minimum. OK voilà, l'entrée japonais. Japonais, to me campo yeba lelo, to lande bino le émission mon boloba ki que ça asombela ki Mosaka mutuka mais Mosaka loba ki ezaki vrai to monisa isa yale ki na tepe pona loba ke. Mais on a préféré mingana on to so na masono ya Koffi Olomide. To koma wana. To bana d'abord na actualité. Makambo wana pena mama. Parce que ça vient na ya kitambo. Na lobby makambo wana tu wana. Et ça pena do makambo ngana ko lo bandeti ndenge ni. Et ça ine mutakabela ka camion. Ndenga na moni. Et ça bongo te. Ça ya kabela camion ya nzimate. Et ça nde bongo. Vous comprenez? Donc ça mutakabela ka camion ya boya ne ko nzima. Et ça bongo. OK voilà, je l'ai déjà japonais aboyo ko. On appelle makambo neti ba ngani na sabo mimi to ko solo no ndeni. Nga foto solo makambo eza mo likolo. Nga mimi betela ngani ba solo. Yo kana betela yo. Nga mimi tu ngani ba question ndenge ni Noël. Elle ndi japonais ndeni la ndi japonais le ki Noël. Ndeni la ndi japonais ndeni Noël sala bo ngana betoni masolo ngoni mi. Neti makambo neti ba Mosaka ngana porte parole te. Ngana porte parole te. Ngana za ba on la ba ekiri na ba porte parole. Et ba porte parole ni bazaliti ekiri na bango tu ba kisinjora mais le pe kisinjora tiki na pe ya ngana zo ebisa yo kate ngana porte parole te ngana za soda d'esprit libindi moko ngana za soda ya Koffi Olomide okopo ngato betani mimi masola Koffi Olomide wana makambo wana zila ba porte parole ndeti Mosaka za porte parole makambo na bango wana pe niveau na ngate Mosaka za niveau noté bon ça na niveau na ngana ndi le que na level te ya ko le kanga jamais akole kanga le kanga nani. Par rapport à parole, il y a écrivain, il y a sala. Il y a sala, nsemoni yonga danser ya sala ki oyiningisa. Oyo yebi ki nsemoni ya pesa batu basala ki wasala bo le kanga nani. Ale kanga ne lokotia, ngana za landi japonais soda d'esprit na beta na quartier la te pas Koffi Olomide. Donc ngana na Koffi. Donc Koffi za likolo, Koffi za mkonza mission tout Afrique. Vous comprenez? Si on a mona ko pemena mkonza mission tout Afrique. O bana mutu mo za na mission orchestre moi assez. On comprend jeune. Mais c'est BG orchestre assez. Bon yo pona mona ngeza kayani. Oh papa chéri mutabeta til lelo na ville concert. Ngana tunyo bo ko beta concert na ville lobinini.
Combien de conseils na ville lobelo côté? Combien de conseils na ville lobelo côté? Beta des conseils libana mboka. Mais papa je va voyager. Ya ngona zo été beta ba conseil libana mboka tout bimaka. Ne tu ko fa uti beta ba concert boy. Vous comprenez? Wana ndo webisanga. O beti conseil na ville. Eza ngo déjà essayer beta ma na ville. On va la tournée américain. Wana makambo na bango zela ba porter parole na bango to solo na makambo Koffi Olomide. OK voilà, dans les japonais. Étoile brillante, to komi wapi? To moni komba vie. Moni masolo ngano ne to moni komba vie après 15 minutes et limo lisusu. Et c'est muto pesa ki Koffi Olomide rapport bien muto yela ke ba image wana a vérifier ki te. Isolo zolo ba o ba tebele ba zolo ba yango. OK. On comprend, on a profité pe na président Mbote na Londres. On comprend. La piscine Mbote na Londres non n'est pas moko tout roba. Ba isebola. On comprend. Ba Mike Moses Simbi. Na pe ba Mbote to mama wifa na Londres. Loko na so beta o yo kana betela yo. Biso tu ne na to sawa to na ko mona kaka. Biso tu na Congo mobimba awa. Na Congo mobimba même ba misetu ya Afrique. To na mona kaka ke étoile mo ezala ba américain basala na Hollywood kuna basala makamu na bango so basali azuma mbongo nae ala mafoli nae mo banini apesi mbongo nae basali basali makamu na baba cérémonie na baba bimiseli ba pesi ba tie étoile. On comprend? Mais fani mo ka fana kana na États-Unis eza profiter. OK. On comprend? So l'année interview Koffi asala kina ba Ken Piana. Bino bo pesa le bino tout ba journaliste tout boko mo lo baloba. Ouais étoile boyeba ki on pa nani. Pona komba nani. Dans Hollywood baby déjà que ezala na. Boye na lo ba ndenge pona bino tu boloba po ba tutu ba loba na lo ba batutu ba loba biso tu yebi yango. Biso tu ngana zana ba camarade aux États-Unis. Na zana ba camarade ba yaka wana partout. Ba masa na ba Christian Bella. On comprend ba kangaka ba photo wana me ba lobela rango te. Pona ba lobela ngo lelo mutu mukiri ngombe lobela ngo. Et comme eza Koffi Olomide mutu pona ni pona kombo Koffi Olomide yango mutu loba mi bongo. OK. On comprend? Eza fani mo ka fana na États-Unis a sepelaki. Président ndengeni ya mbongo ebele ba pesa ka yango na ya mbongo ebele ba pesa ke sali mais ya mutu pa ko sala asepela na musicien na ye ba ko mettre sur moins 2 jours moins 30 minutes on comprend au pesi mbongo no au sali yango on comprend fani moko za na États-Unis mo asepela ki ayako lakisa batuke étoile limoko pesa la na Congo eza Koffi Olomide. Mais le peut mon étoile on peut ba Sankara eza ya fonio so toi lo somo na beto to za na fona laksango. Est-ce que vous avez déjà? La qui ça? Est-ce que vous avez Koffi? La qui ça? Vous avez Koffi déjà? Non, tu n'as pas Koffi déjà. Tu as Koffi déjà. Tu as Koffi ya manike baza vraiment belle. C'est un tout na yo, ya Koffi za ndeni yo so mona kia. Ya Koffi za na l'accent. C'est un l'accent OK. Ya Koffi yango. OK voilà. Oui za ndeni ba sa ndeni. Bon filmer. Ba to sala nini? Bon les kana bango. Ba to ba le kat. Voilà la moni yo oite yango na l'accent ba to yango. Na pese na image ya ozwa yango. O moni ya Tyson yango na. Ya Michael Jackson yango ya Koffi yango. Mutu mtasala ki na ndenge na o ya salaki. Omoni ba to ba le kani ba to ba nyata. Omoni ezali. Wana fan ya Koffi Olomide mutasala ki bon. Vous comprenez? Mais oya bango ezandeni wa ba tuto so mona oya Congo mo mane même yo pe na mo ko na étoile. Yo po check étoile. Mo wo ina bisa otokufa star na bisa otokufa. To mo pe ba tie na étoile. Vous comprenez? Oya bango to lesa ba photo ya pamba photo. Mais oya Koffi Olomide sa vidéo mobimba pena ba to bazo tambola. Donc fan mo ka za ki na États-Unis a sepela ki. Mais Sankara pesa ki vidéo? Ya nani? Mongol, faut le voir Mongol. Mongol Denis Sankara papa bana bongo. Asa Mongol. Bongo bite ba Mongol ba botaka. Mais Sankara bota bana kitoko. Zana tuna yo zo ba papa bana. Ba wibite ba Mongol ba botaka. Mais bike Mongol a robota mona kitoko bongo. Yo so mona mwana naye. Eh mwana ne ki moi si kitoko. Yo so mona mwana naye. Yo bi so bi so bongo. Yo bi moi si naye. Asa na moi si de komune naye. On a vie privée naye. Vie privée to solo là. Yo bi moi si liboso, moi sa liboso Mongol. Komune muna mongo. Akima ina poto. Pona nini? Akayo motuna eti. Tuna eti ni kokolo ba. Tuna epo ni tieni mo sakima ye. Tuna ye. Yo so mona déjà Mongol. Yo mona déjà Mongol Sankara déjà yo mona ina ala sa moi si na TV. Yo bongo na Sankara pa era mabe. Oh ya mabe ningana na niveau na Noël. Oh no de fabila mbana mu fleri. Noël ngona na ko tenge so kombo. Ko to bika na kisasa na kasi ngana biso te. Na biso saka na ya Noël. To sala batu misu yo kala betila yo. Yo kala betila yo. Batu misu basa mitia mabe ba nalo baki basa ambassadeur de la paix. Jonga ne basa ambassadeur de la paix, te basa ambassadeur ya haine. Par rapport à on comprend par rapport à nini. Yo monite Koffi Olomide ba pesi ambassadeur batu to ba ko mitema mabe.
comprendre Kofi Olomide ba pesa liboso mettre Gims passeport batu bino ba mise bino batu ba ndolo bani o ba sali mabe il faut ba pesa mutu uta fana na libanda mboka kuna po anini il faut ba pesa ba Kofi bazalaka ba mise musu bazalaka ba ba pesa Kofi Olomide omoni mongo la sali nini akena ponga mbia sumi pochette atie boy akasi be passeport rouge on comprend wani sana ngwaso zani mutu no wani mutu tina makambo wana siko yoka na ebisa yo on comprend yoka na ebisa yo on comprend no wala za mutu ya mabe na ndenge nini ya bosani omoni bilamba ya Kofi la kisaka il est ça par rapport à omona yango tela ba clip ndeti nini otala ba clip ba noelité bando kese na bango bana bilambe minene na zona tabia zone kaneka bando ta bilamba Kofi Olomide ah l'anglais japonais le bana en vérité bana monde entier bayeba papa we manon kuta yebi Kofi Olomide papa we bana grand prêtre si papa we bakufa banga abana banga na Kofi Olomide atika bo oh lo ba tika bondeni oyebi yango te Kofi Olomide za papa na bango Kofi Olomide ali tous les missions yoka na bisayo papa ya papa Wemba papa ya papa Wemba te ayebi ki papa Wemba yebi ki Kofi Olomide grand prêtre ayebi ki Kofi Olomide danser on reprend boye sozo tangela ba mission mike par rapport quoi le 30 juin wenge 4x4 ningisi mokili actualité ekangi makamnyo so catch ekangi nini obenga ngokesa mike ya ekangi nini ekangi catch na actualité zali yoka na betela yo Tosi sana mamba étoile. Tosi sana mamba étoile après to beta manga mususu. Yoka na ebisa yo fan moka zakine na États-Unis asali Kofi Olomide vidéo wana. Vidéo yé na ngona kata Congo. Vie pa na mon frère be. Bino ba congolais boyeba ki na bilongo te. Même bino ba journaliste le boko fana na ba TV, boko fana na ba TV boko lo ba ke o na États-Unis basala ka boye basala ka bo. Moni pe makamwana Kofi Olomide ko sala ngote. So na tuni na États-Unis misa su muto asuka auto so ba auto sala ezana. Snoop. Eza Snoop te. Ezana. Eza DJ Kale. To mona ki ya Snoop ezaki ya semaine wana eza siko mutu auto sala no DJ Kale on comprend to mona ki opé eza randenge ni omoni kuna eza randenge musicien ye moko so amona komi na mbongo ne belé azwi mbongo na ye apesi na ye siko eloko abonga se Kofi Olomide ko sala biloko bongo jamais Kofi Olomide fa sala makamune ni mutu afutele ne mbongo babi fallait kuta nzima ba komena ata na victoire ke ba komena États-Unis mboka la biso te babi Kofi Olomide fa nzima ba komaya ata na victoire ba komaka ba bakufuati yo ebité la victoire ba komaka ba bakufa so kufi mama so babi fallait kuta yo kana bisa yo azima victoire nini tango ebimi États-Unis mukili mombe komi nini étoile mukili mombe komi étoile même bino tout baba semelo profil na bino étoile mutu étoile zelo ka danser te et ça bien mais ça te Kofi Olomide muta publier yango Kofi Olomide ba te Kofi Olomide yebite Kofi Olomide yebi Kofi Olomide za misien na nuku ya liboso na kata Congo azana makambo deja makamba ba nego ay makambo nyo surtout les états la Kofi Olomide yebi yango on comprend donc bato batika na bango ko balo belé ba sepela ke étoile moko ezanga na Congo eza Kofi Olomide OK yango wana siko ndeti biyo so lo balanga ese événement ezaka moko le 30 juin à 10h 5000 francs bana partout parce que vous allez babika 5000 francs côté stade de Martyr le 30 juin événement d'ici les heures le 30 juin papa kuto ya ka pour événement wana obi papa zoya olobi papa zoya oui événement wana oui événement lo ba bengi événement yo ka s'expliquer parce que c'est là bas dans le monde entier yo belo ba bengi événement ba réponse à yo la jamais et c'est événement tiens et c'est événement moko to solo bana tiens oh wenge ka tout terrain na yebi so c'est événement te lo ba eza copie na bango gospel ba obeta na Martyr gospel omona fiche na bango te ngana biki gospel mo église mo beta na bato ba église mo basangani ba obeta na bango na Martyr événement munene bato bazo sele bazo sede yo kana biso oh bato ba inanga ngani bato ba inanga nga sana beso bato ba sepela na ngata Kofi Olomide déjà ça sepela na Kofi Olomide ko ta ba ko na TV tom yo kanga na ebisa yo invitation yo kana ebisa yo Kofi Olomide pa ko ya makambe besika wana te niveau na eza wana te aye manze moni Kofi Olomide beta ka chacho kuna bango bana makambu na bango ya ba gospel na bango ba beta siko ndeni Kofi Olomide wa manze mona bango ba beta loko mote Kofi Olomide pa na niveau ta ko longwa bana ko na ke stade Martyr akokene osala nini akokende te o comprendre pe na oye bisoke événement munene bato bazo se lesaka légende bazo se la disque ya Kofi Olomide yango bato bazo se la bayo disque ngut bato babosa nango nana ngako bosa nango nana ngako bosa nango abe umeli nana ngako bosa nango nana ngako bosa nango Kofi Olomide za flair omoni komba Kofi Olomide so za biloko na kati ya Congo mais Congo c'est nzala pesila na biso vérité so ikomba Kofi ça ka komba biloko moko boye eloko mo ba pesa tam so to pesa tam so lipa tam so to pesa nini o soso mais comme biloko netu nzala sila la Congo pa ba tu ba ngaka komba Kofi ko pa Kofi te événement moko ça wana te événement ça ndengeni neti fala ko beta wana ndese événement lelo boko monti mesu fali ko te ko balukela fali yo kanga ngala ko ntima fali te na ndengeni fala za mwana biso
ne pas comment bêter les tolos. Ngala bêter la tolo te, ngala ba mise tout ya quartier la terre ba soleil, ba Gibson, ba Montana, ba Burumpela, on comprend? Ba brigade. On comprend? Bango to la bambochi, ba mise tout quartier la terre ngana fier na biso. Po ngana za mwana quartier la terre na mwana profilo midi. On comprend? Yo robetela nga masolo mo robetela nga to événement nga nzima fata nina. Événement na ndenge ni. Événement c'est loko ya sikezo banda. Mais bango pesa sika ba kana. Plus de 25 ans. Le kana bisayo. Ensemble même podium. Eza nango so ezaki événement baninga basa ndenge ni. On comprend? So ezaki événement nga sani bango tsonta mso fele. On fait par rapport au producteur au stade. Yo kate pour bo producteur to nga osala makambo abitike esika le na bangolais ala kabongoti. Yango tambola pe bomona ba pays musu ndenge ezali. Na bangola basala kabongo ba kosangisa ba mise batili bango fele. Masanga ofele. Bato auti masina na bido munene na keso masanga ofele wana nde événement. Ndeti ba ko yokani. Ba fallait ce événement pour la nini. Fallait za mise o aza génération sika azobeta la martyr. Yango ne événement. Pe ko ba événement te yo ningo sana yo okende yo soko okende. OK martyr pour ne poser ka journaliste. Mais ma fille est belle mikolo ba commencer na ba Vodacom, ba commencer na ba bilo na ba mike ba commencer na ba besika mo boy. Alors ninga lexa R na kina martyr. Moi tu moneta ça sur mon iPhone ba boto lango ba yiba yango. Mais sur martyr eza pona nini? Yo kana sécurité za la raté. Sécurité ba otango tina ponga bi. Ba otia sécurité. Yo ebi sécurité ba yo makambo eleka ou l'équipe bakambwana. Ba match a danser beta makuni l'équipe bakambwana. Obi ke wera seul pas beta. C'est là na ebisa yo. On a plein à craquer. C'est na ebiso ba match beta ma ya danser. Ou l'équipe événement ba tona mais ba bungisa match toto beta équipe nationale. Ou to beta na Égypte. Ba na ba bungisi ba téléphone. Ba marocain so ba bungisa ba blo na bango. Point de sécurité ça quitté. Kolobelo ko mokote, o comprendre. Et c'est événement mokote. On comprend les gens événement mo côté obino bolo ba les gens événement té Landry là réseau téléma bana monde dont tu ba la biso là réseau téléma événement ya wenge bi ki ba kanga quartier la té jaloux par rapport nin plus de 25 ans ba sont ensemble été wenge 84 l'air ezare menace ka pe quartier la té c'est ripé ba yaka bon chic bon genre ba là ta bien bana ba kota gombe bana ndaku balandaka bango mais là yo lelo té biso muto na makambo wana yo kala bisayo mi senyo nga gombe balandai biso muto yena bakamba ba lupio ba bambinière ba molière ba kenato biso muto yena ngo quartier la terre biso wenge beta na ba bambinière na ba kenato ba lupio ba molière wana ba sebela molière yo kante bana gombani wenge zaka ba manota bana gomba wapi quartier la terre muto yena vie wana quartier la terre muto yena ngo wenge te yena ngo nani wenge 84 bon misa uti masina. Ah, y a une ville, il y a une bourgeoisie. Oyebi yo moko. Te yo ko loba ko. Oyebi. Steve, ah biso to loba te yo loba. Oyebi, mise musuto sa uta masina. Mise musuto sa uta kimbwala. Bana bandal. Mwana bana bandal. Bana bandal musu. Bandal. Bana bandal musu ba ko sape bana bonne vite. Mais fana na bandal. Oyebi ngote. Po misiba me misu to yo ka uta bamboka. Siko yise mama bonne. Na uti mboka e bandal. Aye bandal baza akore. Eza na mutu musu afana na mo frère mais amona ka prince maye ba makambo salate. On reprend. Koloba bongo te mutu afunga makana ndenge ya sali. Ezati ba mise to yo kana biso siko ba yebite. Elo ba yebite sali. Tala siko. Yo kana beti la yo. Ba mise na to sa wengi. Ba mise sa wengi. Zela to sola la yo. Zela to sola la yo. Ba mise yo kana beti lo ba yebite yo kana bisa yo. Ba yebi bonne fite po ani yoka. Mise nyonga wenga dansa ba iti featuring ga danser. Na ba pecho danser ba buba ya ba danser wa yebi vie ya ba buba. Mwiki basate. C'est que bayebi yango te bayebi ki bourgeoisie te ba quartier la temu te yebi yango mona fali par rapport à Rumba ah te wenge que par rapport à Rumba ba garda ah to mona vient na biso le roi de la forêt moi ne ti Rumba ni nango na bia ne ti Rumba ni nango René le roi ba Rumba confiance obeta mikolo oyo yoka papa Chéra bimisa album adimisa si lele beta makamba kala tozana kilelo même makamba kala yo kana bisa on sana tuna yo la Karine mo continent ngaleki yo la Karine mo continent ngaleki Karine mo continent sa grande sœur nanga te yaza ya no to yeba ya no ngaleki no makamba ki journaliste no no bosa ngaleki koleka par rapport ni parce que Karine mo ngaleki yoka ndeti ngai ngaleki ba Sankara oleki Sankara yo siko la tuni yo leki Karine mo konti yo na bi oleki Sankara par rapport nani yo surtout ngana tuni yoti bakanga ndoki bakanga ndoki na ndeni bakanga ndoki na ndeni expliquez nous ba expliquez oui oyebi yango Louis Vuitton. Oui, ça va diamant. Oh, diamant na carte. Non, non, là tu peux lettre lunette à diamant. Que ba mi bien. Ese yango na l'action ngo. Yo na lobi na moni oui, ça va diamant yango. Atika ngo na kieti nango. Complet. Ah, ça complet boye. Par rapport à diamant de ke ba mo mi na nzela. Ke yo na bomba ba bomba mo nga tambola raté. On comprend? Ko compara raté. Quartier la terre. Yo kana bisote ngana niveau na ngeza Noël. Mais là,
yo niveau nous a Noël. Ngani niveau na Noël. Yo kati. Yo kana ebisa yo. Noël ano ya na mo fleurir alors singa bilamba. Voilà. Bilamba na lo singa na singa ngwa pa Koffi Olomide. Ya nga pe landi japonais na lataka. On comprend na ebisa yo. On comprend comme na ebisa yo. Voilà. Nga ko betela ngate masolo ba Mongol. Yo na Mongol problème ni. Nga na Mongol to ça na problème ni na problème na été. Mongol on penane. Chitolo bano so yebate Mongol. Te na bi Mongol te. Tuna makamusu. Dans le monde entier, ceux qui vraiment dans les japonais makamolo beza eza vérité. Yo tu fais de mongolité. Yo kana biso mongol. Yo kana biso mongol eza sankara de kuta. Asa na pota ao. Moni so longole merci boy. Moni mutu nanga. Sankara de. Talanga yi tana na loba na yo. Loba na ye ha. Loba na longola mesh. Moni ana kata mesh ni ao. Azika na katikati ao. Azika par rapport à. Ba mongol ni bazika kawa. We ba mongolité. Pas mongol yo bi que mongol sankara de kuta to tundo sankara de kuta mongol par rapport à ni. Mais mongolité. Expliquez bien. Asa mongolite. Yo mona pota sankara na ndeni. Yo to moni suki na moni yango ndeni. Nde to sana yoti. Nde poza la na sankara. Nde na sai père na bango. Yo père a sankara. Nga père na bango nyoso. Yo sankara pa yara mabe. Yo kana ebisa yo. Oh. Nga mona bano kutu ngana otake na Noël. Nga na otake na Noël. Et lundi Noël par rapport ya. Par rapport ya. Nga na yebisio yo kana ebisa yo. Yo kana ebisa yo. Yo kana na ebisio nga na lobino ke nga na otake na Noël. On comprend? Nga na zo teke, nga na zo take Noël. Oui, parce que par rapport à respect, par rapport à Bantou non de tozali, Noël par rapport à level. Par rapport à Makambo à Sala l'entrée faut avoir un respect place ana. Yo tan mongol. C'est là la bête là yo tan mongol aleki na passeport rouge Koffi Olomide ati passeport rouge. Yo pono ebisa ke bongote. Te passeport rouge tout le monde ba person ba musicien belé. Bon ba person na quartier la terre. Ba person na. Ba person ka des musiciens. Maître Gims na Koffi Olomide. Ba person Dadju ba person Fally Ipupa. On comprend? Ba person pe héritier Watanabe Goga. Tour de contrôle. Omona yango. Omona yango. Bon ba boyo ya na TV. Ah. Oyo sa Congo ba makambo ozomona na TV omona yango. On comprend? Koko parakate. Koffi Olomide asa likolo ko aleki ba mission tout ya Afrique. Mission Afrique aleki Koffi azate. Ya Congo kututé. Ya Congo signé le cœur aleki tous les missions wenge. Oh, signé le cœur ba bien mutaboma quartier la terre. Oh, boma quartier la terre na ndeni. Ba bien penda ya boma quartier la terre bana nanya so mbali ba pesa bango chose te pona. Ah, boma quartier la terre na ndeni. Ndeti nga landi japonais nga mona sa fona bunda. OK, c'est ça na fo bunda ba mission fo ba mo bunda ba le kana TV ba yeba bango. Yo siko signé le cœur mutoko yo zona ndako na bino memo na TV. Hein? Tiens, signé le cœur azana musala na sala ka sala pe makamuna ye. Bango pe ba mission ba bunda ba le kana ba TV ndenge yo benginga yo to benginga. Na ye mission na yoti. Akati bango pe ba bunda bongo. Quartier la tesa carré. Ok, voilà, comprenez que nous sommes avec la pesca MP4, la pesca MP4 ya mbota trop. Ok, voilà, MP4 des grâces à Mendoza la rali banga on appelle ça pembote. Ayebi o, ayebi ko dindi moko. Voilà. Ayebi ko DSP. Voilà, comprenez que nous sommes avec l'entrée japonais. En plus, c'est monsieur Zoli Kakabo. L'entrée. Top et campo vanana c'est moral les anasé. Oebi concert ya Wenge o. Le 30 juin, na ba président ba na poto ba longwa ba ya. Là yo so négligent o. O minimiser. Bino ba préparer nini. Na lobia. Quand la thèse préparer événement, ben c'est bino pe bo lukata ba musicien yo kana ebisa yo. Koffi bo c'est loko. Biso so to bito sangisa martir ba musicien tout wana. Ouais, biso quartier la tête to buka martir na te. To buka ngo to fina yango poani. To la ba musicien ba na succès belé. Neti kuna bato bozolo babo sangana na. Neti musicien ko le melia. Bina fila leki. Bina fila leki melia. Aleki eti. Par rapport Aleki na nini? Aleki na ba chant. Aleki na succès. Aleki na beauté. Aleki na mbongo. Aleki na orchestre. Est-ce que mon d'amour moi si moi simbi téléphone on sa vidéo ya nzembo email ya boy. Kene mutasa bana mbanda nanga simbi touché. Yeso mon d'amour mutasa simbi téléphone simbi sa vidéo ya email. Ya email ya sur email. Ba mise tu va mettre ba orchestre. Mais par rapport à bien filé grand fort na. Grand frère eza na yo kana ebisa yo. Grand frère na lobi na yo c'est là. Na lobi inosbi. Na muta compara ka bazandeni. Pour le bâtiment, musique est ça bon. Quand bino na Congo bolo ka musique ya kiyaya, tiens. Na États-Unis ça bon côté mais ma pays monsieur ça bon côté. Oh asalisé au ngumbie. Pour le bon côté. Babi la japonais normalement rappelle c'est encore. Yo kana ebisa yo. Yo kana ebisa yo. Mongol.
OK, peut ça peut Mongol. Ngana bundaka te ngana oji. Ngana bundaka de ngana bundaka minute ebelete. Reprendre. Ngana mutu te no kosima ma confiner ba mutu ba ola ba ba ga o ba sali bote. Biso ba oji to bundaka mingi te. Na sokso ye bate na sokisio. Oh, wangeni wako bunda sika. O boye bite kilelo. Ah, kilelo change. Oh. L'accent moi système en fait là. Ba oji ba yebe sika makambo na lobi. Oh, da otemika be mutamundi kama kilelo. Ngawe bate. Ngana mutu na seba ba box ba nini bango ba ola sala ba nini te. Wana to tika ba malashi ba sala makambo na ba. Yo mutatelemika. Malashi passe na pembote. Donc yo mutatelemika bozokisi. Olobi te biso to bongo. Okopo ya on a biso ke bina Philippe asa danser na kwenda yi. Aleki kutu ba email ya wana. Po ni email ya wana osolo bana misel email wana. Asombela ta misel itakati. Ebi litaka. Bacha ngona chasser automana singa. Asombela ta ngoti. Mbabina Philippe ba so ba misel ba bakar. Bo tuna ba question wana. Ba kena ba poto ba kesa ba misel ba garnage kuna ba nyoka mikuna. Ba yekanga na ba pembe na ba favori. To ba ina ba plateau bino bo mona bango danser. Ba danser te. Biso ne doit pas danser ba biso ba o. Pas on a kata mboko Congo. Danser par rapport. Ya danser na ndeni na la pembe na Koffi Olomide. O sati solo no bimisi la ote. O sati sema ya Sylvette. Dans des gens peut na on a degré makambo luka degré ba lukela quartier la tambe parce que batu bokanga bino bandoki oyebi. Événement munene bongo. Yo sko to yo solo la no awa. To yo solo no pona nini yo pona nini. Yo moko koti yango il faut to loba bana na ebiso déjà et c'est assisté déjà yo kana bisao na ebiso ke événement moko te ça nango événement ça ka moko yo kana bisao yo kana biso événement ça ka moko bato ba c'est la montre ati ba c'est la ni les gens disent ka Koffi Olomide ndenga voilà et si ndi bato ba c'est là événement moko ça nango te événement moko so bana ça nango te sika mo ba kabola bato tam suma sanga ofele et ça nango te o ba kabola bato les 30 bato to ba na ba kana ta musuki les 30 jo batata ba soso ofele batata ba nini yo c'est ça makabo ba yo fait o événement ni événement ni événement ba miseni ba koitala nzemoni ba oyemba nzemoni ba oyemba makamba kala makamba kala tokoma yokane tokoma okolo mbongo aye musique changea ekoma kilelo kikala te makambo koma kilelo bata na kilelo moko wana te bana moko na kikala. OK, voilà, Landry. Le lot pour moi, on est dans une émission, on a reposé des questions, on est sur la BSN, on a posé. Baba qui tout na bino, quartier la tante de Bakango, na ba chanteur ya kitoko, ba chanteur vraiment zakoye babi bébé J3 paiement na Koffi Olomide, azo dégager koyembo tende to ba quartier la tête Koffi Olomide azo ka epoani. Bébé J3 mba kitoko, bébé J3 mba bien. Wane saka ba polémique ba to internet ni ba osala kaka o comprendre mission moto ça fa na ndako habiter bébé J3 mba ne bien o comprendre mais bato babi ba yoka ki ko yemba ne apparemment Koffi Olomide non bato ba sala ba ko calme quartier la tête déjà disque les jeunes ba yoka ne bato ba oyemba ba mission tu ni ba oyemba bébé J3 mba danser na bia mission lokolo omba na ngaleki na oyemba on ba li passe na pesi ombo sikolo ba na ngaleki na oyemba o comprendre ba mission sur quartier la tête ba yemba danser o comprendre. Donc ça nous calme, oui, quand on est les gens, ils basent à ne pas confirmer. Olobi. Et ngana bangana bandi, ngana noté na baneta répété. Ngana baneta répété, mais c'est mon pénalité to kuta nae, ngana zaka na mokonzika ye moko. Ye moka. Nga moka Koffi Olomide. On reprend. Nga ko to ba wutu ba bo ati nga Koffi Olomide ko za na studio mo na coach na ba mo tiki na siko. Ngana Rwanda ni ngana Koffi Olomide. On reprend. Ngana nde mo te ba musicien na ngolo bana. Ba musicien. Ba musicien oni ngo solo ba lo bana ngana sande ni ngana soda d'esprit libindi moko ya Koffi Olomide. Ngana ndenge ni yo kana bisayo Koffi Olomide ba ko bwa kele bombe ngana ko so ngo ekwepa nanga yo kufi ngana kufi nanga yesu ngapena ko so bombe wana na ko so bombe wana bombe yango na kena ko tsepa adversaire bu bombarder yo ba bombarder ngapena kena bomba ngana sa sko bongo ti o yaka na mo kufi dela nzela ba 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 ke quartier la tesa na mo kitoko ba misa quartier la terre ba danser ba bébé J3 ba sala bango bien on comprend nde ba to ba bébé J3 neni boyebi bébé J3 déjà salit ba c'est bébé J3 na les gens ba yoka ba on ba yembi ba omba ba yembi danser mutu tout na quartier la terre bi danser on comprend ba c'est la disque nde zobima ba yoka bango quartier la tesa lango posé musicien yebo ne fois misalama on comprend musicien yebo ne misalama ba fali bango mo ba misalama ka on comprend o mona fali mo ko mo azomi benda o mona soleil yebo azomi benda o ka Gibson yebo azomi benda on comprend burompela yebo misalama on comprend bango mo ne me fois misalama et ça te Koffi Olomide mo to forcer bango sala bango te
On reprend. Bah ministère bazala bango bien, bah tout bazala bango carré. OK, c'est ça carré, c'est ça bien. OK, voilà, l'entrée japonais. To comment que na biso pe na suka émission na biso. Si comment ba ministère na biso, bah l'équipe tous les ministères à Noël. Nani? Ah? Ndetinal. Ba ministère Noël bango tu batambola makolo. Ya lelo to ba ba. Oh, ya lelo ka comme ba ministère lelo à Noël. Ah, te lelo ba na mitu. Ndetinal. Ya lelo ba na mitu. Ko tanga ba kombo na bango te. Ba ministère ba yeba na bango te. Bon, il y a bien le part bébé J3, babina omba mutu bayebani. Parce que ba bébé J3 na omba ba pe lelo te ba pe yakala. Ba yo evidade. Mais dans ce temps ya Noël atade. Te yo motanga ba ko. On a tanga ne. Yo mona la question nga me ba réponse. Yo mona déjà ni makamba ya côté musunga ketanga ngo. Po banga puissance et les. Na ko banga le côté ngana na 4 quartier latin. Quartier latin que ça Koffi Olomide. On reprend. On reprend. Ngana na 4 quartier latin. Et pas Koffi Olomide. On reprend na banga na. Dans japonais, tout le monde qui va décorer Wenge, va décorer Jube Nawera. Et ça, la côte d'abord, comment qui va décorer par rapport à l'histoire, il y a Wenge 84. Mon question. Question tout le monde va s'arrêter si batalango. On reprend. Et si bayoka déjà ba DJ Mbi ya Obama. Bayoka déjà makambo. Nga mambo wana ba décorer ba Koffi Olomide si ba décorer de yakala. On reprend. Etalingaïté. Mais bah quand même ba star mboka ba pesaka par rapport à l'histoire. Nga muta sala star mboka o sala ndenge nini nga Koffi Olomide muta danser. Nga déjà na bina nga de Koffi Olomide de si ba déjà si ba kola de kala. Et si déjà de ba mérite déjà si ba pesa ngo déjà kala. Autant so ba sela ki ba pesa musora nga kufa. O ba ni ba sala boy. Ba ngota so ba so na sima orchestre na bango na ne ba sangana ki. Mais c'est orchestre banda histoire. Baba nango bango nyoso. Wenge 4 fois. Siko po ani ba pesi bango nyoso tuté. Mais ba décorer Wenge 4x4. Bango nyoso là totangi Jube Nawera ça ba leader auto mona liboso. Bon, on appelle ma caméra, on appelle le coup de ma bête, ma salle, on va décorer, on va salle, on va tout le monde en Haïti. Et ça, on peut tirer un côté pour n'anga pour na bango. On reprend. Regardez des Koffi Olomide et ça soit déjà et ça doit danser pour n'anga. Il y a un bisonné tout ça, beau frère chéri, n'était na ngate. Biso de ça décorer, biso de akala, Koffi Olomide déjà ça soit mérite déjà banda kala. On reprend mon compte ça va ministère tout Afrique. Il y a aucun ngalo ba tout ça na 4 impart. Quand on impart c'est pas docteur Paulin. Mutasala yes opération. Docteur Paulin, imparte ça na quoi mon fléri awa. La pesika massa na DJ Mbi ya Obama, chauffeur à Mokonzi. La petite chauffeur à Mokonzi kaka Israël, chauffeur à Mokonzi bazara na docteur Paulin na PC Mbota to sikaza. Là robi que Noël, mais to moni pe moi na ya Noël, amemi ki sinjora na poto Koffi Olomide memate. Alinga kende. Alinga kende poto. O Koffi nga memaye. Na poto ni poto amemaki na meme bat mususa tiré ki sinjora. Koffi nga memaye poto. Alinga kende. Alinga na poto ni. Ah? Engaza poto. Oh, alinga kende nga memaye. Alinga memaye. Momoni quand même. Au moins moi ya muto loba wana memi moi na bino auta quartier la tebo meme poto te ya meme poto quand même. Oh, ça musala na ki sinjora na osala. Musala ki sinjora na osala pa na yi. Yanga meme na ki poto. Et ça pour na bongo. OK. On reprend. Ngo yanga meme ki poto. Mais pas Koffi pa nga kende. Koffi pa nga meme poto. Na poto nini? Oh, bon mon poto te. Yo mon poto te ba bakala hotel. Quartier la tezo préparé tournée américaine. Bon Canada, États-Unis. Na tournée moni quartier la te ba poto ba nani ba kenda ki ba bakali. Ki sinjora pa nga kende. Ba kende te po. Ah, nga kende po nga kende te po nini si ba me make de ya poto. Et ça la raté. Yo mo de orchestre ni ba me mutu de ba des fois. Mais te la ka ki fo me ka lo comme ton petit poto le ba la ke poto lo. Yo na nango. Yo na nango. Ki sinjora. Yo na nango. Kasi yo po na yo wana siko Koffi Olomide. Wana siko Koffi Olomide. Et si là bas c'est pénition orchestre mo de OK poto. Ou ya son orchestre mo so ba me sous poto et ça la raté. Ba comparer Koffi na héritier pamba. Tika héritier ça ne peut petit Koffi ba ça la bango bien. On reprend. Akene de poto. On est le roi de la forêt. Ah voilà ma kamna bino. Ok, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette édition. Je dis encore merci. La bine de Sozaki, on a pas la bisona cleboa.com, l'entrée japonais, bambo tu vas te balinga. Message nous au fait ça na monde entier nous soit la biso. Ouais, message ezara ah tu na 4 impact na pesika DJ management tato. Na pesi ba tutu balinga landi japonais. Bambo tato balinga nga. Bazela disque na biso zo ya légende baroyoka niveau Koffi Olomide yembi. Koffi Olomide yembi na kikemi kola yembi na likikukuma. Oh, likukuma. Yembi na siri mo kikukuma. Et ça c'est mon Koffi Olomide bimisi kilelo.
on comprendre ayemi na ki kokuma moko boye bako yoka ndenge Koffi Olomide ayembi na yebi ke bato mi bazobanga ton disque Koffi Olomide yaka bato beli baluka ba problème ya omoni ba Noël bazobanga on comprendre Ni comme ni na Noël mission ça va bien Koffi Olomide ngala otaki baza mabe c'est bon ba ese ko bana problème ngana yebi sûr que musicien o nyon soto ozala mabe na Koffi Olomide ngala ndi japonais otaki yo na bien c'est bon ba ese ko ke bon balé les courants les katé olobi mais c'est bon balé courants les katé na yebi o menga na yebi so kaka OK to confito on comprend Mikolo biso na kata quartier la tête on a 13 12 te biso 13 biso na kata quartier la tête on a 13 oh biso bizarra 12 à wenge biso to bana déjà 12 à 13 à porte au monter 13 à quartier la tête to ba 12 à wenge 13 à quartier la tête ba biso to ça likolo on comprend na yebi ki na minute au Londres mo message ko ningama et yo ningana makasi na peska Mike Mosi Simbi on comprend na pesi ba Tibo apula ba mota trop ba vena nga ba dota de kana na pesi susu vena nga héritier vous qui na la crèche ba mota trop na pesi boss Canada na City ba mota trop na pesi Kelimbenza na pesi masa nga Junior Mundele Nzamba forme na pesi masa nga Seda Muzuri sana na pesi ba tout alinga biso on reprend tout ça na biso toujours tout ça toi qui tout ça comme malembe tout ça calme quand c'est la tezawana Koffi Olomide azali donc Koffi Olomide to azali mukino te sabia mukonza wa mise tout Afrique et toi les moko ça na kati ya Congo et ça Koffi Olomide on reprend mukonza wa mise tout on reprend ko comparer raté on reprend nga sikonga na sa bolandi japonais ko so nga niveau mo teke o na ba mongol o na ba mosaka na oyebisa yo ngai yo kala betela yo ngade na sabu landi japonais na sabu ko anga niveau moko te o na ba Sankara o na ba nani o na ba nani ko sa anga niveau moko te ngatsa anga niveau na ngai sa ndina ba Noël opal o ozubo mo kutozomi kumisa ye yo zobo yango wa shalu na nga makasi te na boyango te na yoki kanda lobi nganzame mutasala nga boye na mona des risques 140 ngo yo répondre yo to bango ki mata internet o mona na sut ngalandi japonais so 140 yo ngalandi japonais ngalandi japonais André so bi 140 yo mabe ngana DSP libindi moko yo bi ke 140 nga siko na za DSP o monito biso to sa musala yo kana bisayo monito biso to ke buna bitumba mboko Congo bino bosara te on reprend bino bosara te ngana za DSP libindi moko on reprend yo kuno za na moko ngana DSP libindi moko société mena l'accent ngana za moko on reprend ngana za moko ngana yebiso ke ngana za DSP libindi moko on reprend donc ngana za wani bouton na peska mota to na madame na nga Julie Lubaki maman na Sylvain maman na Jedia ba mota to bato to balinga na di soki na Belgique Chanel Lubaki na Paris on reprend na pesi mota to na bato tout balinga ngala ndi japonais basa la calme orchestre yango ya biso quartier la tête to VIP on reprend na pesi ka boss nanga les jeunes millionnaires Stani na pesi ba mota to sika zali yango na quoi. Ok, voilà. Je dis un grand merci à toi derrière la caméra, à toi Steve. Pourquoi pas dire un grand merci à Madame Pichou Mangai. Je dis un grand merci à toi, tonton de la nation. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Stani. Là aussi c'est monsieur Tozo CP là vraiment. Là Sozali, je dis un grand merci à toi Stani pour Zakiwa Nanabiso Babi PDG Kamoro Stani. Je dis un grand merci à toi. Sinjo Anton Manayolo Nakata Moscou. Je dis un grand merci à toi. Aujourd'hui les jeunes portent à mettre Judoka Nakata France. Je dis un grand merci à toi. À mon vieux qui me laisse jamais gosse isole à dégâts matériels. Je dis un grand merci à toi Sarah Wembo. Voilà au bac c'est sous Nini. Au PC mo pas na Sarah Wembo. Sarah Wembo Basilique. Il y a la PC Mbo tatoué Sika Zali. La PC DJ na biso manji. Voilà. Et Sika Zali DJ moi ya bien. Quartier la terre ngo. Ba toi continuer ka rolinga Koffi Olomide. Ba c'est la disque na biso les gens des Zoya. Ba au monde de Koffi Olomide yembi. Ma pate baluka hein. Ma pate baluka ko tu sais pas ma pate baluka pour jouer mon kolon Nzamba Roloba. Mais ba au monde na siko ke Nzembo pene ke pena li kolé zonge ke. Donc disque les gens ngo yebima. On sentine Koffi Olomide yembi. Ayembi kitoko. Po mikolo bi Koffi Olomide mikolo zongi ndeni. Ako misibo kwa mwa mukie. Koffi mikolo kitoko wa. Par rapport à âge, akoko mana âge ni. Koffi Olomide. Nda zongi mwa mukie bo. Koffi Olomide. Koffi Olomide mikolo mwa neta kumilo kwa neti mwana mwa kwa. Omuni se misozane zina inane. Bon. Ok, voilà. Merci pour tous vos avis. Donc moi on a une année. Les Koffi Olomide ngasa mikolo. Donc soko la te. Mais ba no le mona ba otala mikolo ta ba buminene. O mo atala ba onde ba koli, mais Koffi Olomide mona ga soko la te. Azoko la raté. Donc Koffi Olomide na mwana muke. On reprend. Il y a au moins des musiciens misusu, bati à koloba. Après c'était de martyr à l'étranger dans Zongela.
Ah? Après les 30 jours na stade de Marty toye pana. Jour gospel ba beta. Ah, jour gospel le beta nzinga. Toye poto lakso o eza na ka e ko sala na kati. Au mona événement ndenge ezala. Merci beaucoup. So la kisinga ngo ezala bien. So la kisinga ngo ezala bien mais yeba ke yeka na ebisa yo. On changer maloba. Yoka na ebisa yo. Ngana ko changer maloba te. Ngana changer maloba te. Po maloba ngesa kana okumisa ka Koffi Olomide. Ngana okumisa nga mutu moko te. Ona kumisa ngo mise kingani. O mise mo kingani. Yoka na ebisa loko mona ebisa yo. Omoni pilipili. Pilipili na tomate baza balata ka faresi moko. Est-ce bien ngo? Voilà. Pilipili na tomate balata ka faresi moko. Pilipili rouge ezali. Vous comprenez? Pipi à vert ezali. Tomate rouge ezali. Tomate à vert ezali. Mais qu'on soit là-bas, on a dit différent. Au moins la pipi les sarani sort à ma casse. Et ça de quoi Koffi Olomide ne dit quoi ça pilipili. À ça dit colo. Vous comprenez? Donc Koffi Olomide ça me compte ça m'a mis tout. Merci, Nani de ton côté les visas ciao. Vous comprenez? Voilà. Donc on a une histoire là-bas, tout ça la calme, surtout bah tout ba linga landi chapelle surtout dans Londres on a kaka Mike Mosisimbi, à ça la calme. Mais yeba ngo ba mongol, ba fana ba calme, ba c'est les gens zoya, on sait pas là-bas au niveau Cindy le cœur ndenga yimbi. Vous comprenez? Bah toi sur la Cindy trop mikolo bah on a ce Cindy n'est OK, voilà, merci. Merci beaucoup. Et puis que no la ochobeta. Non, la autobeta libana mais piaka. Mais biso to uti Cameroun. Pour des gars biso ça les là. Té na tout nio. O bi ke biso to uti Cameroun, to beti Cameroun plat craqué. Ba on va beti Afrique du Sud ba bi plat craqué. Au moins qui va vidéo. Au moins qui va vidéo mais là la so vidéo na biso. OK. Là la so. Qui ça ba na monde tu ba hotel. Ngani tu la sukaka. Au moins biso tata plein. Tala plein. Pour mikolo yo bi ka internet ya, yo bi ka internet ba la sablo ka ba tout troté. Dans la soka plein mukia. On a plein à Koffi Olomide. On moni. Ta. L'excès pas dans monde. Yango amona. Munya. Plein. Na pesa ndeko nanga caméra, pesa caméraman na biso. Merci Steve. Steve Mbota trop. Tout ça la quoi. Merci.